perd des contrôles. Maya perd des contrôles. Pour Annie, Erli Chikeva Kimbangu TV et Namou Pepa Sika Moto. Bino tout beaucoup ngaya mayo. Betara thinking la place à rouge. Bon mon amamoro Erli Chikeva Kimbangu TV. Erli Chikeva Kimbangu TV. Beau s'abonner. Bella Ballon d'Or. Beau s'abonner. Balobi Jikabe la Banque Populaire. Beau s'abonner. Freddy Matete échec 0. Beau s'abonner. Un grand merci fidèles internautes de votre émission Vice Versa. Un grand merci à notre patronne Erline Chikeva Kimbangu Télévision. Un grand merci à tous les amis, tous les fans, tous les chers internautes qui aiment bien votre émission spéciale émission Vice Versa. Merci Nabino, merci Nabato Tubo Soutenarangai, merci na espace cathédrale et pas Mama Toto Tumba. Ozana besoin de colia, biloko wakati ozoyoka, ba diaspora na bike mikolo bozonga déjà boya Kinshasa, benga pegi titan, okosepela colia biloko wakati na moins cher, ofandi omelipe. Un grand merci aussi na mon papa Jolili Atal en chair et annonce. Bon retour au pays aussi, na sponsor nangai, balobi komo na ye, Azara Moutumo humble, le champion Pamphile Tumba. Et pourquoi pas bateau Nyon Sobolingara Pegi Titan, Amigo Ngombo, Motema Olivier Ngombo depuis Paris. Merci na bateau Tubolingarangai. Le long de Moninga Nabi, toujours émission vice versa. Plateau situation, Banapoto. Bon, on a commandé une Kinshasa, ils ont la rôle, ils ont la carte, tout fait à côté moko donc ça va nouvel concept. N'engagez pas mon émission sur la vérité. Si quoi bozana émission na bino vice versa. Ozo les canasiko na Kimbangu TV et pas Erline Chikeva ou apesi pegi titan espace apesi opportunité kalamingite batunyo soboromo nanga partout cordon français à l'obig pegi titan cette fois-ci to rosala musala na bagi cette fois-ci to rosala musala lelo actualité du jour. Toujours solo là par rapport à un chroniqueur culturel donc et à la musique et à la théâtre et à la wapi nazali est censé il y a que transmettre bino communication que transmettre bino information pona ko yi sabino déjà moko alelo masolo ne so balobaki contre Karmapa que azaki arrêté ezali archifo lisolo ezali que censure na biso jusque là ezali ko maintenir nzembo oyo Karmapa ezali ko négocier na bave na biso Didi Kelokelo oyo azalaka wana na kati ya censure mais lelo na analyse lelo to koluka to sala par rapport lisolo oyo Karmapa beti na nzombe parce que ba musicien éducatif bazali sous te lelo comment Sony eza loka Mama Toto Tumba azana mwana na Emmanuel ayo quand même sous nzembo tchana nuboye c'est quelle éducation roloba na mwana nini eza ba clip mususu ba parents batalaka yango na bana te mais lelo tolinga musique éducative ezonga ndenge balwambo makedi bane ko beta masolo ya vie makambo elekanaka ba réalité oyo ndeko na biso Karmapa lobeli ya mama yemo na yebite ceux qui censure pourquoi bozo luka bo bomba yango bozo luka bo sentir dango te comment bino ba autorité ya mboka bokoyeba ke ba incompétence ba malgérance ezali na kati ya ba entreprise misolo alete zobima pona ke ne ko bongise loko mais biso moko population tozozala ba bénéficiaire nango te ndeko Karmapa yembi mama yemo na makambo ezosalema na sir bato bozolanda ngai ba diaspora boza na poto so boyoki ke ndeko naza na mama yemo réaction na bino ezalaka ndenge nini bongo na ka ndire ndeko na bino akokufa eza ba réalité eza hôpital général oto yebi bazwaka misolo ya Banque mondiale misolo ya ba ICD donc bazwaka misolo ebele mais soko tali ba changeaka kaka couleur. Mais biso ba journaliste c'est musala na biso il faut to luka toza na simane ko Karmapa bandeko musuku to bayembaka banzembo bafingaka ba président censure ko raté et bongo oyo nzembo oyo bayembi ya mama yemo eza ba réalité bandeko ko bakoma ko luka ke akendata akenenata babenga nini ake ata hôpital ya privé mais hôpital général à l'époque ya Mobutu batbane ko utaba bamboka ndenge na ndenge mais lelo mutako ya na mama yemo te
muto a préféré kene hôpital muto modi kembe bato bazo préféré bakene na ba hôpital mususu eza na ba nini mais place bato oyo baza ba médecin solo bato batangi bien na kati ya hôpital na biso hôpital général ya mama yemo bato bakaya ndenge na ndenge bato bazo kufa même pour na seringue bato bazo kufa même pour na seringue ndeko soza na besoin koloba moi liloba yakata koloba pour na toto lobe aza tenir merci donc eza makambo botala oyo ba Alpha Blondy basalaka ba Lucky Dube. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. C'est un artiste, un musicien. Alingi va transmettre un message na président Antoine Tshisekedi ton na ba autorité ya mboka na nzembo. Bande comme sou bazolo ba pona ndeko na ya kufaki. Bande ko boza na poto. Na lingi na mona ba surrection na bino. Soki ba bengi ona na ndeko bande ko baza na Kinshasa ba bike ndeko na ya za na hôpital ya mama yemo bolo bakanini. Bon mon akon ndiye mutako bikate. Salité bosoto. Mais tandis que badon ezo yaka ekendaka wapi. Bato bazola na bambeto malonga te. Installation hygiénique ya mama yemo. Kene na morgue ya mama yemo. Solomo ko impossible. Eza makambo biso toza na kati ya capitale tozo mona yango. Eza ba réalité ndeko karma pa asali kaka devoir na ye. Aza pe communicateur lokola biso. Boyo kaka banzembo ya kalate ya papa Lwambo Makiadi. Mangeke lelo bino bokomi koluka bo appuyer bato bazoyembaka insanité. Toko sepelate tolobi tous derrière le Karmapa. Lui-même le président Félix Antoine Tshisekedi alobaki que non état de droit. Tolingi changement na mboka na biso. Après ça qui déjà assurance. Côté déjà enseignement bandeko bazo baleki na biso bana na biso lelo pe ba bénéficier na gratuité enseignement na utaki na mboka Kazakhstan na mboka Georgie kuna déjà de 0 à 12 ans de 0 à 12 ans muto azala raté ndeko nanga comédien na ngina benga yo moi eloko moko soko ekoya ndeko nanga olobaka justement si je moko tozana ngo awa d'abord na bato baolanda biso bonjour na bande sur hôtel la biso bonjour quand peut-être titan na bi ke yo za ndeko za pe comédien au transmettre pe ba message mais lisolo tozo solo za ya Karmapa lisolo ya mama yemo na sur lisolo ya mama yemo nzembo ayembi na sur oza congolais oza pe nini soki ba bengi yo pa ndeko na yo na téléphone na biso ke ndeko na yo za na mama yemo réaction ezala ndenge ni. Bon, d'abord, on attend que président Karmapa salinzembo na sepela makasi. Na sepela makasi na salinzembo parce que on mboka na biso toza ba tumingité ba ozaka koloba mabe mo boya bimisa ngo poisson. Mais président Karmapa azali c'est les musiciens oyo anzimi aye manalika moze vivre. Ngaza na témoignage c'est un grand frère na mo na quartier na biso kuna ye abota ba na mapasa. Abota ba na mapasa mais moi na moko amona nati. Grand frère na tsaki pa na za parmi bato ba tsaki poisson parce que luka papa molé aleka pe na molé TV ba ba émission na aleka na luka pe biso na Kimbangu SOS to luka o kopesa biso to luka note masolongo ti lelo donc ba tekaka moi na e baza makamo le ka na ngai na grand frère na propre na mincho za mayotte bato bazo kufa pe ka gratuitement ozanga bongo salité yango Karmapa yembi jo ka me biso gouvernement toza bato mo soki to commune na suka il faut que no hôpital le maman il m'a pas tout traitement et ça la mounio c'est 5 ans ah bon transférer 30 ans maman imbo faisait hôpital moi ça la bongo tant baso bi que maman imbo ndeko na maman imbo ko molela ye moko mawa makasi mawa mais baté gouvernement na biso fait babola ni la mama kama bongo mais si au monde façon propriété na makamusa na butu donc banya donc on a yo mon mec ah pena vie vie exact donc ma makas ce qu'on a habité information na zangote président Karmapa salini na mincho président Karmapa baboyi nzembo wana yembi ya mama yemo baboyi yango na censure ke ebeta ezandika eloko biso siko tozo sala yango analyse parce que to yebi ba réalité yo pe ocho lo bandenge nini batekaki mwana to mona pe na papa mona ezaka ba cause ba effet ozali koleka na kata mama yemo yango moni to benga ki o intervenir
venir par rapport à Likambu Sansir jusque là ils ont linga libérer Nzembote tozomona bande comme ça bazoyema banzembo moi ba insanité Sansir etira ngo zobina ozomona mais au Karmapa a dénoncé bato bazosala na mama emo baza ba incompétent o bazosala makambo ya mabe yango nde to bien yango na lobi ke yo za na souvenir nini ya malamu pona mama emo. Bon, et le bien. Hôpital général. Et puis maintenant, Barcelone, on a mon autre loba. Bah bon, ma génération c'est. Bah colo, moi bah coulout, bah bon ma génération c'est. Congo ya lobé zaba na mikie. O ba ko ya lelo. Moi mkie de ba mkie ba kangale kamude tika la bona mtu. Ada aja 12 ans, ki dake ah mi se mo Karmapa ye manze mo ba befana, ba be mo na mama ye maloba on a TV ba kangaye. Et c'est comme na ba Alpha Blondy na kati yote ba Alpha Blondy, ba la ki dube ba sala ngo même contre ba président. Mais lelo je sais pas. Démocratie ngo eza wapi. Liberté d'expression na biso eza wapi wala bi na biso population. Tant moi na mukia kangi bonga bangi ba moko. Ako sape na idée mo ba sala pousser maele mais pour na mboka na Congo mo banga ba télé mela batu. Pourquoi bongo? Pourquoi ngai dans un bon souvenir na maman emoté toujours et puis na bien bateau yo ka souci na ngona za nani pour maman emo c'est population et ça population et ça gouvernement et ça mboka Congo so nani na zo tellement yo ka souci na ngo ADG mutaza di docteur général bazolia bambongo moni bazolia bambongo ti le ba bongisa maman emoté to bona ka ba changer ka couleur mais ba biloko na ba don ou à l'étranger qui ndaka wapi so moi déjà mon conduit am cet docteur agent général DG ya maman emo atemel nzemo fond non suspect tout non poani pour maman emo a été mouton za ndo tele meza mouto eza maman emo nesi aye mo privé abi ke bote melo na ngai mais si mouto maman emo a l'état artiste aye mel pour maman yo faut seper là so la DG faut seper là ke bote melango bongo pour ba bongisa omoni bolingo si libiso dans to linga dans c'est ça. Merci beaucoup mon frère donc Nassir Tokutana à la prochainement donc c'est un peu ça boki ndenge ndeko lobby a soulever loko ozo le kana na Molière télévision bandeko to mona ki baki na Molière télévision basali bango G ya kozwa koloba ke mwana bango akufi tandis que bazui mwana bateki. Ce sont de causes de cas otokuta na kati ya mama yemo naza na grand frère mo dernièrement bakutie azokufa na mama yemo alali na ciment pona mbongo ya kotia etio bandeko bakende koluka mbongo me batiki ndeko ala na ciment yango na lobi bandeko bo na poto boko pesa nga réponse soki ba bengi bino na Kinshasa balobi ke ndeko naza na mama yemo réaction amine ezalaka ndenge nini. Nous sommes derrière l'artiste Karmapa parce que nous voulons le changement dans notre pays. Le tas de droit. Il faut elanda batouana. Ba médecin général au basala ba 50 ans, ba 20 ans na katia, ya hôpital général jusque là il y a pas de changement. Santé publique est assurée. Santé à ba congolais est assurée. Mais bino batu bozozo ba mbongo même il y a ba partenaires à étrangers. Il y a ba étrangers à la Banque mondiale. Vous faisiez rien. Citoyen lokola Mutombodi Kembe ou des citoyens individus à cause ça l'hôpital na yo zali na ba norme internationale ko le hôpital à l'état c'est intenable. Ezalakate on ne comme que lo baka quel pays batu bazo kufa du jour au jour pona kozanga na Kinshasa pona mutu azangi serengo eza ya 100 francs mais mutu akufi a perdre vie na ye et comme na hôpital lelo moto soko a komi na cas grave na hôpital ba kotala nanu mbongo olobo wele la vie humaine maman nanga mami ayebi makambo na olobo esale maka na hôpital bandeko baza kokufa Nicolas Msou bazangaki 10 000 francs. Mais tant que vous moni l'artiste, nga mikona abengé l'icône, ba te belé ba oza ko sala makambo te. À part papa na biso Luambo Makadi. O banay ko loba ba vérité direct na makambo to monaka. Merci na bato bolandi biso. Ezalaki on a pona ko lakisa main forte na biso et pas ndeko Karmapa. Il faut ba luka ba libérer nzembo wana toyoka mama yemo na place na biso to fana repas Saint-Antoine na cathédrale pa ozolia moi
moi soubu mozo raisonner pe ah lelo soki na beli na ke mama emo na ba ke na kobika te eza makambu na ba ke na tokobika te ou bien soit bon salle la biso hôpital général Moussousou tout le monde a gagné un hôpital à cinquantenaire pourquoi ba hôpital à l'état na biso za ka ba problème na hôpital na biso cinquantenaire ba tumsu bokangi bango bana ba corona te makambo tout le monde a ngoka na République démocratique du Congo biso ba chroniqueur toko dénoncer yango ba ndeko biso ya diaspora o besoin na biso toko luka pe toko sala tout toko keneti na mama yemo pona to tout na pe ba médecin général est-ce que ba installation hygiénique makamu mususu comment mama yemo ezali ko fonctionner na président sikao ba biso Antoine Tshisekedi merci na bato bolandi biso merci na bato nyonso bolingaka pe votre humble chroniqueur Peggy Titan, le parallèle de la presse congolaise. Merci Nabasos Google. Merci na mon cordon Francis. Merci na bato nyonso bolingarangai. Merci na Tantine Nabiso Azan déjà à Paris. Comment on est na Tantine Nabiso? Lisa Laetitia Rai. Laetitia Rennes, déjà à Paris. Merci na bato nyonso bolingaka Peggy Titan. Merci na Joe Lili à tel enchaîne annonce. Merci na Ami Gongombo. Merci aussi na Pamphile Kunga, Laetitia la Reine Azali Kolanda Biso depuis quelque part. Merci na bato nyonso bolingaka Peggy Titan. Bo s'abonner na émission na bino vice versa. Au baloli mopandi, ozongisi mopandi. Donc boza ebele akolanda. Merci na la patronne Erline Chimbangu télévision pour le rétablissement à Peggy Titan. Tozali déjà biso ata tosali une semaine, 2 semaines. Tozomona te maintenant to yaka to pesa makambu parce que tozali connu. Donc bon mais ça na toujours na émission na bino ndenge mo message na Peggy Titan le parallèle je pense que zala kiwana. Donc tokuta micro zali koya rester branché et scotché. Botala vraiment émission qui toko vice versa. Erline Chikeva Kimbangu TV. Bye, à la prochaine.